everyone, this is GKL Info News. It's always pleasure for me to sit here in front of you guys and share with you about of different subjects. As all of us we know guys, we are living in this world where people, there are so many hypocrites. So today I have one beautiful subject that I bring here who is concerned the two musicians and back home where I came from Congo. That's why I came and share the subject with you guys. I will appreciate to share this subject. Salut tout le monde, ça c'est JKL Info News. C'est toujours un réel plaisir pour moi de venir dans vos maisons sans permission, sans payer un billet d'avion ou un billet de transport. Je rentre partout et partager toutes mes bonnes pensées et parler de tout sujet de ce qui se passe dans cette terre que nous vivons, mes frères. Mbote mingi bande konangai oyabino JKL Info News yewana le pio nzambe evara toujours esengo mingi pona ngai na kota na banda kuna bino na partager na bino ba sujet nyonso oyo voleka evala na libanda ya mboka evala na kati ya mboka evala partout par là oyo eva ko préoccuper surtout biso ba congolais. Lelo nazali awa nalinda signale bino na ye na beta sujet oyo ya confirmation oyo les souverains premier JB Piana ye moko asali yango esalinga esengo mingi na tongo ler na lamuki na vande kolanda na media ya RFI et puis oyoki nenge souverain premier ye moko azoloba j'étais vraiment trop fier. Je me suis dit que même si tozovana na mboka oyo ya bato baza bamoni likambo balingi oloba te bazobomba bazotika bato basouffrir na yango, mais tokozwa pe na bato mosusu mpe bakopesa confiance que non, celui-là c'est un monsieur sérieux alobaka vérité obembo solo malgré tout imparfait que tozali. Mais na kolinga sujet na ngai comme objectif na ngai ezaka toujours ya koteka mboka na biso na anglais na kozonga mbangu na batu na ngai anglais tant na kosoigner batu na ngai anglais na ye na français allez to conclure na bino na opesa susu moi point de vue mais na ine boye bakaka ke tozolobela makambo ya confirmation ke Frère Gola Jésus de Nuance azali l'enfant dernier ya Wenge Musica 4x4 Oya Bonjik Bonja. C'est pour cela il avait raison de dire qu'il avait papa leki. Botika kolukelaye ba problème. C'est clair, JB Piana et si alobi yango to clôturer sujet wana to lekana d'autres choses to luka avancement ba mission na biso bolimbisa nga na kemba en anglais mais avant na kede en anglais na pesa mbote mingi na mama nanga mami belle bipe mwana bandali ya solo koko ya Israël Lubula na grande sœur nangai Dorcas Lubula l'espoir de demain yependa sœur nanga na tila mutema donc mbote bele yona bana ba sœur nangai pe Myriam Nassara lisusu na Hamilton na pesi bino mbote bele lelo américain les pions nzambe aye pona a féliciter kaka les souverains premiers mukunumpa pona franche ouverture au avana yango la vérité au ebibi na monoko na ye esalinga malamu mingi alors nazongela nanu batu na nga anglais na komona bino sima. Yeah, my people, I was trying to be clear with these people because what I'm trying to say here, I want to spend a lot of my time with you guys and try to give my own opinion about this problem. In Congo, we have a big musician who they call Frère Gola, Jesus of the Nuance. Jesus of Nuance, so it's me, it's Jesus of the way he sing, he have a different nuance who he making look like a Jesus. So the fan they give him that type of name. So the guy last time about of different YouTube channels they wanted to downgrade the boy. The boy is legally, as I can say, he represents the beat of the music because you know every country have
they have their own culture, they have their own music. So everywhere in the world, they recognize Congolese with the rumba that Franco, Taboulé, other big musicians who some there's no more in life, some they're still in life. Like we have the big legend, the Koffi Olomide is the big king of the music in my country. So we still have those people. And at the same time, in the new generation, as we are coming, we have Ferregola, who is get the, how to say, he get that identity, he get that the skill of defending that music. And you know, as he always have jealous, so they are trying to attack that good product. So it happened that in the time when I'll let you guys know that you're supposed to have this big events of the same people of the Wenge Musica 4x4. I'll help you see the history of the Wenge Musica 4x4. Yeah, very soon. Yeah, you see the history, at least 30 seconds of the band that I'm talking about here. Oui, mes amis, ce que je suis en train de dire ici, c'est quoi? Au Congo, là, nous avons un grand musicien. Il est jeune, fouleux de talent, au nom de Jésus des Niances. Ferregola Jésus des Niances. C'est ça son nom. Alors, lui, Ferregola, laissez-moi vous dire, Ferregola, il est un des rares musiciens congolais que aujourd'hui, si nous allons le perdre, ça serait difficile de lui remplacer. Il est de même génération, de genre comme des générations de Luambo, de Madilou, Pepe Kale, those big musicians. And même, excusez-moi, moi je suis mêlé avec toutes ces langues-là, mais on va aller avec vous comme ça. Bon, il est parmi ces musiciens-là, comme aujourd'hui on a aussi des légendes vivantes comme le Koffi Olomide là. Si on ne peut pas jouer avec Koffi Olomide, c'est les légendes, c'est lui qui représente les Congo vraiment partout dans le monde ici. C'est Koffi Olomide. Mais quand nous revenons maintenant dans notre génération de jeunes là, c'est lui qui défend vraiment la musique congolaise légalement, avec toute fierté. C'est Ferregola. C'est Ferregola, Jésus des Niances. Maintenant, vous savez, nous vivons dans le monde qui est... quand quelqu'un est bon, il y a les groupes de personnes qui se rassemblent pour commencer à lui dénigrer, pour lui les décourager de continuer de travailler, rentrer dessus. Vous n'avez pas de morale, mais avec tout ce que les gens parlent pour Ferregola, il peut perdre la tête. Mais il est fort moralement. C'est pour cela qu'il continue. Mais nous, maintenant, comme les chroniqueurs, notre devoir, c'est quoi? Nous devons parler du bon de nos musiciens pour les vendre. Dernièrement, il y avait le concert de Wenge Musica 4x4 BCBG tout terrain. On sait que Héritier, il fait partie aussi des enfants de Wenge, mais vous avez vu ce qui était passé. On a voulu mettre ces deux musiciens-là dans les conflits. What I'm trying to say here, buddy, last time, when their big band was playing the music, we saw the young musician, the only just played the stadium, Héritier Watanabe. Him too, he came there, and those guys, you know what's happened? They are confirming that one like the last born of this. And in the people years, they don't understand how they say that word, and they take it against Ferregola, and everybody started to say, yeah, for real, the last born of this band of Wenge Musica is Héritier. But it was not like that. Man, but today, this morning, when I wake up, I hear Jube Piana, souverain premier de la Samba Trio. Lui, il a dit quoi? Il confirme
the guy confirmed. He said, in Congo, they like to say whatever they want to say, but is recognized in that period when back the day, Ferregola is the last musician. I was so happy. I was so happy. I said, okay, at least there's someone who can say something. So that's why I decided to make this video to congratulate the musicians JB Piana, Souverain Premier, Mukulu Abankulu. In the next time we can have him in interview or Moroboya. Pourquoi peuple congolais, likambo eko za la rouge, likambo beza noir? Pourquoi muto aza moyibi bolingi ko exposé été? Pourquoi yebi kene na vandi ana volela na bungise loko nanga mutaziango yeyo meyo na obanga makambo te bo sepela randi na ba souffrance ya ninga. Bokumisa ba ministère na biso tant baza en vie. Oyo ba danger, bokumisi bango na ki danger na bango. Oyo il faut pas faire ba effort, bo si on va faire ba effort na ndenge ya poli, vous êtes pas obligé bo fingara bango. Faut qu'on moni déjà dans le conseil on a fait ça et au qui qu'on nuire. Et au qui qu'on nuire. Qu'on peut sater. Le cas numéro solo là na faut qu'il bono lingeni ti congolais. Papa Chéra Lobike Ferregola dernier fils. Ngaimo la landi lisusu le porte-parole na bango moko ya wenge le vient na biso Blanchard Mosaka a obinini a expliqué clairement. Héritier Avali dernier fils na wenge maison mère Avape dernier fils na wenge BC BG a confirmé en gros parce que tant wenge Kabwani héritier Avake pas JB après pas JB accueilli et pas Wera. Bozola ndangai mais Ferre azalaki na wenge o na bango ya kala mwana ya suka un point un bar to tiki yango wana boleka na basije mususu mboke vo kufa bino bovana nanu ke fo mutabisika momoko ke oh bon na ko bungola stade bolali pongi te parce que bo bungola stade po bino mo ba traiter oya et buki stade mais non Moutalobi ke ako renversé Moutalobi ke ako chaba pine stade tambola Moutalobi ke makambo ba stade sili ba kangi yango pe ba boaki yango tout ça ba bengaka yango na français eza slogan. On est libre d'avoir ces slogans. On est libre. Soyo se pe na slogan na te betango kara et comme ici j'ai lobé la penda bande on a fait wakufa na est bino agake o alobaki non. En tout cas vraiment lelo na yaki akaka pour na lobé la sujet wana et puis na yebi sapé ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso devoir na biso ezali côté kaba musicien soko voko côté kana étranger te kaye bien na mboka bolo baka ke bozali au milieu du village mais il y a bien au milieu du village il y a bien au ça na coin du village va sope wapi. En tout cas na ngai kaka na passé message wana na kumisa mukulupa et puis j'ai dit les nuances mbote belé et sikozali le représentant valable il y a rumba congolaise et Zana Moyo Baroboyate. Alors na pesi mbote na pasteur Jacques wana pasteur nanga ye assemblée la kanga pasteur Jacques Argile du Poitiers na pesi mbote belé vie continuer sambe la petit na yo banguna ba kokate Ezaneti leki à Jackie Chan. Attends la faune na fambelité na ibigake vient na Jackie Chan. Mais cela ne veut pas dire na fambe à TV. Ngana fambe là, yopé merci pour la prière. Vient na Richard Kabambi. Vient na Richard Kabambi. Yene nga valuana à vous soutenir émission oyo. Wana vient na ngai et ma belle oncle na ngai en même temps sponsor officiel ya JKL Info News.
mbote ebele vie esika ozali kaka ndenge tosololaki. Na pesi lisusu mbote mingi na vie na ngai Jacques Biriki mpaka Kija. Jacques Biriki mpaka Kija na pesi mbote ebele esika ozali vie na ngai kaka ndenge tosololaki. Oyo kozala ba rappel Jojo de Flidaouz MKTV na pesi mbote ebele esika ozali masala nga nazolela atozomona na elongi te mais nazo sentir énergie na ozana sima. Donc ekosimba masolo kaka ne tolobaki kimbimbi nabungisi eloko na nga mutaziango yeyo meyo na obanga makambo te bosepelaka nde na basouffrance ya ninga bokumisa bamisien na biso ntango baza en vie oyo badanger bokumisi bango na kidanger na bango oyo il faut basala baeffort bosi bango basala baeffort na ndenge ya poli vous êtes pas obligé bofingaka bango soki omoni déjà na conseil oyo nani apesa eyoki konuire kopesa te luka numéro solola na ye soki bona olingi neti congolais. Papa Chéri alobi ke Ferregola dernier fils ngai mo lalandi lisusu le porte-parole na bango moko ya wenge le vient na biso Blanchard Mosaka alobi nini a expliqué clairement héritier azali dernier fils na wenge maison mère azape dernier fils na wenge BCBG a confirmé yango parce que tant wenge kabwani héritier azaki pa JB après pa JB akei et pas ya Wera bozolanda ngai mais Ferre azalaki na wenge oyo na bango ya kala mwana ya suka un point un bar totiki yango wana boleka na basije mosusu mboka ezokufa bino bovanda nanu ke so moto abisika momoko ke oh bon nakobungola stade bolali pongi te parce que bo abungola stade po bino mo ba traiter okoya ebuki stade mais non moto alobi ke ako renverser moto alobi ke akotia bapine stade etambola moto alobi ke makambo ba stade esili bakangi yango mpe babwaki yango tout ça babengaka yango na français eza slogan. On est libre d'avoir ces slogans. On est libre. Soyo sepe na slogan na te betango kara et comme ici j'ai olobe la penda bande on so wakufa na este bino akake o alobaki non. En tout cas vraiment lelo na yaki akaka pour na lobela sujet wana et puis na yebisa pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso devoir na biso ezali koteka ba musicien soko voko koteka na étranger te teka ye bien na mboka bolobaka ke bozali au milieu du village. Mais il y a bien au milieu du village, il y a bien au coin du village, wapi. En tout cas, nangai kaka na passé message wana na kumisa mukulupa. Et puis j'ai dit les nuances, mbote belé et sikozali les représentants valables, il y a rumba congolaise et zana moyo barobo yate. Alors na pesi mbote na pasteur Jacques, on a pasteur Nanga, hier assemblée la Kanga. Pasteur Jacques Argile du Poitiers, la personne Mbote Belé, vient continuer à faire la petite nayo, Banguna Bakokate. Et ça n'est pas que Jackie Chan. Attends la faune assemblée Nabigage, vient à Jackie Chan, mais cela ne veut pas dire l'assemblée à la TV. On a assemblée là, Yopé, merci pour notre prière. Vient à Richard Kabambi. Viens à Richard Kabambi, yenga valuana à vous soutenir émission oyo, on a vient nangai et ma belle oncle nangai en même temps sponsor officiel ya JKL Info News. Mbote bele vie esika ozali kaka ndenge to solo laki. Na pesi lisusu mbote mingi na vient nangai Jacques Biriki mpaka Kija.
Jacques Biriki Pakakija, na pesio mbote belé siko zali vient nangai, kaka ndenge to fololaki. Oh, vous voilà, bah rappel. Jojo de Flidaouz, MKTV. Na pesio mbote belé siko zali, masalanga na volela. Ato mona na elongité, mais na vo sentir énergie na ovana sima. Donc, ego simba, masolo kaka ne tolobaki. Kimbimbi, pesio mbote belé siko zali, masalanga na volela. Ato mona na elongité, mais na vo sentir énergie na ovana sima. Donc, ego simba, masolo kaka ne tolobaki. Kimbimbi na kimbimbi. Mbote belé masanangai. Tobosanite, noko na ngamoko, Emmanuel Bakala Makabe. Mbote belé pauzali. Et pesinga ba moko kanda. Na pesa kaka famille Bakala mobima mbote mbala moko. Na pesi bino mbote pisika bozali. Bandana koko na ngai. Esther Mbombo. Okititi na mamale kinanga katoka mwana suka. Mbote belé sika bozali. Alors, tobosanite kuna na moni ya edoxy, masolo ezebele, yo yebi, mbote bele, mama na ngai, nazalaka fier mingi, na ndenge nazalaka na bino. Maître Serge Skanta, maître, mbote bele siko zali, on est toujours ensemble, système kaka ya Mangrokoto. Donc, Sinkine quoi te quoi. On est toujours ensemble. Et puis, Kakawana na Sinkine, les grands fondés, na pesio mbote belé côté kuna na bella. On a toqué na Belgique, Gabin Chando, na pesio mbote belé. Bobanga te fona otala na seboza parce que 3000 swazali. Alors, Hermo Fokotalaka, ils ont kaka bongo Kennedy Kabengele Baba Toubi. Yope na peso mbote siko za Olivier na ngai ko simba neka to solo la ikaka. Tout eza nango déjà carré. Danny Welo, le grand réalisateur, wana bras droit na ngai, ye mutava ko représenter JKL à côté kuna. Masane na loba ikaka o ezaka nango wenge et ko simba pe un jour kaka to bimi na biso kaka système à sans liebo. Donc bo continuer ka kopesa sanga confiance, ma solo ezebele au sala. Na bosanité Papi Kikombo, le grand réalisateur, chroniqueur en même temps, mais avec les sous reporter. Parce que on a une image, il faut bien marana, il y a un théâtre en anglais, pendant donc il y a un mot tout nakamoka. Alors, JKL Nabino Zaliwana, vous partagez. Évangéliste Elissus Koto yo bobundonda yo yebi. Et si comme au bonde route ba éviter donc ogaye job. Tolo ba pété il go laksanini mais toujours assemblée ma prière là yo et vous ça là que on sentir que c'est bon. Pichu Lutala Changu vient ngai mbote belé. Émission oyo nenge zaboye avant na silisa yango na ko clôturer yango na deux personnes wana bureau na ngai liboso ezali vient na ngai Georges Diango na pesio mbote belé et puis Azizi Lindo mbote belé sikoyo ba o ba koyaka na nenga esprit de na obi misabango na okende na anglais na clôturer. So guys, that one was the project I wanted to share with you guys. I'm very happy for you to believe on me. I will have all the time and subject to come and share with you guys. Make your comment. Anybody is open mind, you can write for me in private in Joel Lubula Americana Gmail. I will answer you very quick possible. Please, if it's your first time to be in this my video, click in your right hand by the cloche and subscribe so you can always have a notification. Mes amis, si c'est pour la première fois que vous avez rencontré JKL dans votre vie, alors je vais vous encourager d'aller vous abonner et puis appuyer sur la cloche à droite pour avoir des notifications. Et puis si vous avez des messages, des encouragements, j'aimerais toujours qu'il y ait des commentaires. Le clavier est là
Et vous pouvez aussi m'écrire en privé dans mon email qui est toujours écrit là. Joël Ouboula America gmail.com. C'est ça. Alors, na pesi mbote mingi na ba oyanga o balinga ngai na ba balinga nga pete na pesi bangando nyoso mbote vie na ngai na bosana ya edi walunga na pesi mbote bele vie na nga samurai vie mijo bana tua matibi na pesi bino mbote ebele esika bozali. Alors le pion nzambe na kei na kozongela bino na numéro mususu to meka ko partageaka kaka ba idée ensemble esika na bungisamaki na maloba esika wana kweyaki neti batu oyo bamesana kofinga na batu na bakamera bolimbisanga boteninga rigueur te na va mutu mais na osalaka toujours effort na pesa les bons de moi parce que biso tout oki kofinga biso tout oza na monopole wana mais dans la vie on choisit faire des choses différemment. Yabino JKL le pion ya Nzambe champion Bouddha yewana. Ciao, tokutana na prochain numéro check.